Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Kolonanga nazongi epai na yo kopesa yo motema na maso yosali na bomoi nanga minyango nakoki kopesa na yo Seigneur Jésus, n'ayez pas de Jésus Christ, occasion, opportunité pour eux, pour te toquer tout le monde. Tike te lokumu kende zomekale na yo. Zamba lola na ina mama maboko na yo. Na bele makila na ko sanctifier bango, ko polisa bango. Makila no papa na e protéger bango na yo. Makila ni tambula na bango pato. Yesu Masia tambula na bango pato. Yesu Masia visite bango. Yo leba na ko ni polisa na vie na bango. Le moins na vie ya solo ya yakanse bosiana au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Olo shakandara wakana santa. Goluke mawana yo na mango. Banjelen solo tambula yo sala na mango. Tambula na mango lakisa mango solo. Love na mango pour ta gloire éternelle. Zamba lola na commission de sous pour que le papa aux amis Jésus-Christ de Nazareth. Merci papa. Cher Saint-Esprit, Dieu nous laisse une opportunité. Tu es tout ça là, je convainc. Il y a aussi. Yo tambula na longo komanda lelo kino liboso na ye. Na mosala nyonso azali kosala koyeba kozala na ye na komisa papa na nyonso oyo tozali nzambe na brise nyonso etatolisa mikino te na kati na Luc 10:19 tu m'as dit dans ta parole je marcherai sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire au nom de Jésus. Et donc on est le bango le faut la tirer yo table na bango convaincre bango lever la bango selon la bango au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Makina ne komba bango makina ne komba ya kozina mpana na ye amosi na ye sakasaka otagoya na komisa papa nzela bayaki mobeko na bango batela bango mpe kozonga na bango batela bango nzambe esalela bango na komisa toboye mpe tolobi merci Seigneur. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus
49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Builder TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité voiture na biso eza na Congo moto lingo kende na yo Congo contactez Builder TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Mama Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Mama Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Mama Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or a besoin d'un micro, Mama Bijou d'Or a besoin d'un ordinateur. Vous sepez la na musala nanga soko lingi au soutenir Mama Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.